Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, la grande famille de BBC Mpoï TV. Bonjour, bonsoir. Ici que les hommes et libino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Famille Libota, la famille du cœur. Shalom. Ici que les hommes et libino partout dans le monde. Le Péchalov, toujours, on est ensemble, gros bisous. Naba Péchalov, on est ensemble, c'est-à-dire que non, Motezo Pela, mais Mobutu Azako Zikate, parce que ça Mobutu, toko liate, toyebania bandeko. Voilà les dénachou, bonjour Nabino, tozala vraiment, et que ça la bien. La Chine, on est ensemble, quoi. Voilà, gros bisous, naye moko mama yututu. Karine Mokonzi, gros bisous Sika, Ezomelio Mama Nareta. Voilà bandeko, kota aimé, partager, pourquoi pas qu'on s'abonner. Ezanga Wabino BBC Mpoï TV, la grande famille. Ceux qui aiment la liboso s'abonner, je m'excuse, naza un peu place moi comment makelele mouke boyo kami tukezo les cas. Vraiment beau comprendre, le travail nous oblige, c'est-à-dire matière et kota kilobi tozaki na carence à matière bandeko donc to beti misu mata kita lokwa biso to kosala na biso te to yaka na analyse à lokuta te matière et côté la ki biso lobi na butu vers 21h 22h matière sopana ki na internet mondangwa comédien to jalina bino mayele bandeko bo aimer beau partager, je crois moni titre bomoni pe photo ya miniature nabiso. Makambouja. C'est-à-dire que nous avons tous vu hier Vinci Audio et Bimi Wapi na groupe ya Papa Elombe Oeza groupe Simba. C'est-à-dire que non, groupe Simba tozo ebate nini ezo zwabino virus nini ou encore injection nini bozui ou encore mouche tchétché nini ou yasa nini a suibino po bozala ba comportement ya boye. Vinci Audio yo mutu mobimba na kati ya groupe bo solo la. C'est-à-dire que nos groupes Simba na miniti oyo botika na nu makambo ba audio parce que confiance est zéro, motomala mwadjalite. Motomala mwadjalite bande kwata na l'église tozo kende confiance ezate. Tina papa na molimo confiance ezate parce que yepe azaka ka motoloko la yo bandeko to chaka mingi confiance na tata Nzambe. Hey, la grande famille bo aimer bo partager. Mutu atikali mutu bandeko. Monda lelo mutu atikali mutu, je vous dis. Il faut qu'on kutana na ba problème. Pondi makeno mutu atikali mutu. Na moto ezopela sur les réseaux sociaux. Papa elomba ko fingama. Butu loko amoi. Na minito to saleta ba 2 semaines, 3 semaines. Kaka kombo ya nani? Ya groupe Simba. Ba élément ou encore ba artiste ya Papa Elombe bazo ya kobima pona koloba di n'importe quoi. O eza propreté. Na soki tolobi to solo la logique. Soki tolobi to solo la logique. Groupe o ezaki groupe penza ke non et pesi ba honneur et bimisi ba to ebele ba tongo lelo ba osa pe fierté. Eza groupe Papa Elombe parce que Papa Elombe a format tina papa chef. Toke pa ito zonga. Wane photo lo bango. Mais tala ndenge bana bapanzani o elobi moko Papa Elombe ke non papa bokoli bana na kati ya ndako bana bazaki bien mais lorsque bana babimi bake ko futela libanda bakende ko sambwisa papa mawa bandeko. Est-ce que vous bokoki ko imaginer Vinci Audio na kati ya groupe Simba
erreur nini bo commettra ki ya kosala ba audio et si longtemps boyebi déjà que non na groupe Simba eza problème eza tangu oyo Eric Abima ki alobi bien que no bo mona groupe na bongo te groupe Simba eza ba hypocrite groupe Simba bo mona bango bongo te eza ki bolinga ko solola ba makambu na bino na groupe te na ba audio donc na minute ata bolobi bo sala réunion na kosenga na bino bo sala réunion ya koloba que no mutu nyonso azwa phone na ya tia kuna liboso na mesa a enregistrer te parce que ba audio wana je ne pense pas que no ba audio wana ebimi bazwi mbongo te bazwi mbongo c'est-à-dire papa Elombe adjoint na yo na ebité conseiller et tout ba continuer sur groupe ya Simba ceux qui bolingi bo sala réunion bo obligé ba tuna bino wana ba longolaka ba phone ba tia liboso kuna po ba sala enregistrement te moto aza obe moto nga kutu nde na zabwe na travailler sur les réseaux sociaux bato bakoma ko banga nga voir même na ndako voir même na ndako nanga soki ata moto azolia na Simba phone te ozosala nini ko filmer nga te ya bino bato ba internet o boza mitu bien te bozo comprendre c'est-à-dire que non mabeza mabeza donc nga mutu ya batu nga yangani awa nde na zabwe nazana nga la babilo kwa la te naza kutu arrière pense dans la barrière ba penser on a te ko ba ke non na sala bona non mais na ndaku nanga moko bino bato ba YouTube ba internet boza batute donc soki muto olia kaka boyebo ba vérifier ba ta la phone o sa nini donc na toucher phone te c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que monde de ces baby il faut oser souple déjà moi personnellement na koloba ke non les erreurs makasi ya ko travailler déjà na ba audio ne bo travailler ki na groupe c'est ezaki confiance nini o bo mi pesa ki ya koloba ke non bo solo na ba groupe. C'est-à-dire que non maman loketo ndenge azawana azana batuna ye na groupe Simba oyo ba pesa ye matière o ba pesa ke position nyonso ya groupe ndenge ezokende bino bato Simba boko bomisa papa Elombe azana na makasi botika papa Elombe toki ke no bazo sala investigation koloba ke no juste bakoye ba mutu oyo asali nini a longoli ba audio et je crois à cause peut-être sanction ou encore na ebité tant peut ba ko benga na yo ba ko pese suspension peut-être kozala siko ne wana ko ya ko bimisa matière bien nani toko sala confiance na monde alelo nani okolia na ye nani okotambola na ye parce que mutu olie na ye lelo ye mutu ko bomo lobi ye mutu ko tando lobi mutu okotambola ne lelo ye mutu ko salo mabe lobi mutu ko pese confiance lelo kaka ye mutu ko salo mabe lobi kuna vous comprendre makam famille libota na loba toujours que lorsque na yaka ko sala analyse na zapakate c'est-à-dire que notre autres la film est armée de guerre na famille na Belleville TV oyo je crois lobi na loba kiango que non armée de guerre oyo c'est-à-dire que non Belleville azo faire voir biso guerre na guerre donc to se retrouver to se retrouver na katia guerre donc nani na okoloba titre wana pardon donc titre wana na makamu to sobona na katia film e balani na titre yoka armée de guerre bino mo boyebi armée de guerre ndenge za kati bitumba na bitumba elo kaka na papa Lianzi bafana papa Lianzi bozawa bo se manifester façon na olela papa na olinga papa makasi vraiment papa Lianzi na zuye donc papa Lianzi penza na kati ya film oyo ya armée de guerre abimi indécrottable na epsa bino que non indécrottable eza incorrigible ba bengani kuna zolingo yokate ba corriger koyawa te donc papa Lianzi abimi indécrottable bako bengana akoyaka kaka numéro suka yena bakoko ayena makaya na kwanga so disant outil voyage voilà bafana papa Lianzi bo matisa ba foki c'est ça vraiment bien to soutenir papa na biso wana vraiment a osape musala ya bien na film o ya armée de guerre azatata tata penza biologique ya Poutine franchement alors c'est au moins ça la grande famille lisolo na memena kibino lelo Isaac tout le monde qui biso nyonso Vinci Audio et Bimi na ngambo ya baba kwiti Vinci Audio wana ya groupe ya Simba biso nyonso toyebi déjà que non
Maman Loketo azara sous na groupe Simbate. C'est-à-dire que non, malgré azana groupe Simbate, alande la KCC. Donc azana be espion na ye. Azana be espion na ye wapi na groupe Simba. C'est comme si batu bakomi na souci ko boma groupe Simba. Bande ko bomoni musala oyo, bosala kabino ba artiste comédien. Bozala kana jalousie. Lorsque bozo sala musala wana, dites-vous que mutuna mutaza na étoile na ye. Dites-vous que mutuna mutaza na ta na ye. Botala na opesa bino kaka exemple ya Maman Loketo. Maman Loketo déjà to banda ko tale kala. Je ne pense pas dans que le wakutu ye même pas ba CD banda to banda tala ye na coupe salongo kala ya télévision. Après ba CD ba cassette lelo. Mais que non lelo azana plairo ya zana ngo lelo. Eza ton et komi de sali que non abima isusu bo benga ye soit disant so penini ba komo bozo benga ye wana. C'est-à-dire que non lorsque bino boza wana boye bakake mutamtoza na étoile na ye mutamtoza na ta na ye oyo étoile na ye ko briller mutamtoza na ta na ye ce qui peut-être oza na eloko wana bande bo mitala kapé ba famille obouti okozo oza na tala na ozo bimate. Alors boyo ke la kabatu mususu jalousie. Boyo ke la kabatu mususu jalousie. Ngana okyo bata Irsil Pécha ngana Mobutu wana. Tokende kala Mobutu Poutine na Maman Loketo. Ezana mutu oyo papa elombe achama ele belé lokola Maman Loketo azate. Alors groupe Simba vraiment bo sopeli papa na bino mai na makolo. Nyonso to kolobesa kaka internet, YouTube, nde longoli bino mayele et longoli bino ba serment oyo batu ba ninyaka ya koloba keno musala nanga ba médecin ba ninyaka ba bino serment d'Hippocrate ba médecin ba salaka ya keno secret ba obimisa te et tout. Bino kuno bozana na serment te. Donc bo tanda kaka famille na bino libanda kaka bo. C'est quoi? Eza nini nanu? Hein? Virus nini yango batu bibino kuna na groupe Simba. Bokomo bima loko banzoi, bokomo bima loko banzoi. C'est quoi? Au juste bit na bino eza nini lorsque bozo bima boy. Bandeko lelo musala eza, lelo na ko travailler penza. Lelo na osala ba na osala ba analyse ata 3 voire même 4 parce que lobby na travailler quitté. Matière eza quitté lobby. Mais to lala kina ba matière. Yango to bandi na oyo, Vinci Ojo wana eze belé. Mutu wana kutu pona nga zata mutu moko ya ko meme ata na parquet. Parce que eza on dirait ozobimisa secret ya musala. Obimisi secret ya musala. On dirait otandi batu. Eza la raté. Groupe Simba botele mananu. Botele ma bokava donc bokanga nanu ba trou oyo. Eza ba trou moko ya bien te. Botala tata oyo papa elombe apesa kabino pona ko former bino. Ou encore apesa bino pona ko former bino. Ce qui musala oya théâtre kalato bana mona ngo que non musala moko abuzo ba laissez-moi vous informer encore vous dire que non eza musala moko que non na okelo ba que non internet e ko la ki sa penza que non musala ya ba terre ou encore ya comédie eza musala moko mabete. Lobaka parce que na mboka na biso peut-être que nos gouvernement et sa potaka binote. Pour ceux qui pèsent qui musala moko ya mabe kala ba donner ko banga kokota ngo. Mais lelo voir même moi na muke pesa 18 ans 19 ans ake kokota na efasik atangela ngo classe. Aya ko sala ngo na ki prof parce que ceux qui tolobi to tala bato ba joie kala kala belé bazaki ba professionnel te mais loko ezaki loko eza na kati na bango alors pas na ba formation et tout nde to mona ba lipati to mona ba esengo bango na nyonso. Dites-moi un peu ezaka ka internet ou encore eza nini? La grande famille, bon aimer beau partager tous solo là. Je crois tu pourquoi tokoye ba mutu oyo abimisi ou encore batu oyo ba bimisi ba audio wana nyonso Vinci Ojo. Bande ko bomodi Vinci Ojo wana eza ya lokuta te 26 penza na conversation wana il y a eu Vinci Ojo.
et bimi ndenge nini. Et puis pourquoi bobimi si yango? Ce qui yo za na kati ya groupe omoni ke non eloko moko ya bien te makaba bien te ezoleka na groupe, mais sûrement boza na batana bino bosolola ka boza na ba conseiller, boza na ba président, boza na ba nani nyonso ba département nyonso na koloba. So ozo se sentir pe à l'aise te carrément kumba biloko no bima kende que otikali on dirait espion, otikali on dirait nyuki abeille, hein, au combien on dirait virus moko boye, mais non. C'est que tout ce que vous êtes en train de faire, on a obo bimisi ba audio, bit na bino ezani, nous encore souci na bino ezani. Ya mutu na mutu comment na ndenge na ya ko gagner lipa. Mais na bandeng, sorry, na bandenge obino bozo lukeza yango te ya. Bandeko Irsi Pechanga aza mikolo tozota la film ya Maisha, c'est saison 2 na chaîne à Tonton O, biso nous toyebi famille Libota, Tonton O ayaka pe ko soutenir biso na famille Libota, azalaka pe na Mupesha, Mobutu. Alors saison 2 lobi déjà total ki 4e épisode. Alors bandeko bokende kota la saison 2 kuna bomona makambo ndenge ezokende kuna Omari ndenge apesaka boss na ezemi et tout Irsi Pechanga et tout makambo oka ndenge ezaki na première saison et deuxième saison yango yo Irsi la zone ngata ko sentir mobali na ete akomi na eko bima libanda na basi na ba camarade donc via loyenge ko bima et tout là, mais aboyi na e ata relation lisusu na Omar mais bazo vivre ndako moko leçon pesa na kati wana. Alors, nous avons invité Bino Bandeko, Boki Mambango, na chaîne à Tonton O, to soutenir les artistes na biso o bazo pesa biso, bazo travailler sans intention ya ko bebi sa communauté. Bazo travailler, bazo simba na loboko ya koloba keno to sala musala, to éduquer masse. Et non pas yo ozoya, ezali sous théâtre té et comme peut-être ola ki sabatu forme, ola ki sabatu soki nini yango wana, yo ozoya ko sutuka ko lata lelo. Mon gars nazo comprendre. Nga nazo comprendre. Et soit qui est temps pour comme un niveau ya commis. Alors il faut vraiment la comprendre. Ya sikapé ezate. Ya sike ezate ya koloba keno obimika lelo yo. Donc ta epesa meli lelo keno e olata. Pesa biso nde ba filmer, éduquer masse. Éduquer masse. Bande ko lelo naza na ba analyse na ko sala kaka na monde ngwa ba artiste comédien makambo ejale. Alors les gens n'ont parce que makamba audio wana ekota ki déjà lobby na po wakane na ipsibino ke no lobby 40 c'est zaki makasi ya matière ba matière eko kota na pokwa et na ba pokwa wana non toza ba mama bana bazaki kutu na congé lelo nde babandi kutu babandi classe. Alors il fallait qu'on lalisa mwana, il fallait qu'on sala boye uniforme boye la muka minuit au prier. Alors il fallait pas na salango wana babiso mususu losambo liboso. Malgré que notre akosala oh mama loketo mais kati na biso na nzambe wana penza respect. Voilà. La grande famille bo aimé bo partager toujours solo là. Famille Libota na zongeli libino lisusu. Filme oyo tozo tala na famille Libota na nani na Bellevue TV eza filme moko bandeko, il faut to sala maximum mais ya ba partage. Vous savez pourquoi je dis ça? Bandeko, leçon ezebele na katia film, wana je vous dis, ce sont des histoires oyo et les kanana katia ba foyer, les kanana ba vie à batu, les lo ba complications. Donc makambo na penza o na omona na film yana armée de guerre, mais non. Souci nangeza kaka keno na sauter mala moko na yeba sort. Na yeba suka ya film aneko zandeni parce que façon ngo Bellevue a memeli biso depuis le premier épisode, les l'autre côté la 5e épisode jusque là na on a comité. Nanu na comité. Mama étoile lembisa na mama makambo. Na okeli na mama makambo mawa on dirait kaka keno aye na famille Libota ba onyokola. Aye bo bazo nyokola ye. Ah ndeko moko komina lingi na étoile na sepeli na yote. Bandeko ndenge to kotaka eza théâtre. Boyi na mama étoile te. Mama étoile a joué na ye kaka. Ndeko moko bi mama étoile façon na yini yo. Façon na yini yo. Non, eza nani eza rôle azo incarné. Mais atanga moko la santé mama makambo ya awa azo jouer na famille Libota on dirait bazo nyokola ye boye vraiment. Ah ma bé
jusqu'à tel point bah eza nango théâtre ye pas ça la mawa avant de kimé sengo linga sekana bana boye pas akangi susu elongi tangu étoile osala ba makamune wana. Voilà, c'est-à-dire que notre partager film oyo et que ça là vraiment bien parce que na yebisa ki bino bandeko to beta 100K. To beta 100K malgré ba futilité ça sur les réseaux sociaux na kombo ya Poutine koto na kombo ya Ersil Pechanga mais lorsque bazo pesa biso biloko akolia to zangisa ko pe kolia biloko wana te parce que nde soutien na biso et pas na bango. Voilà. L'isolo nazo continuer nango ezaka ya keno 26 audio et bimi na coupe Simba. C'est qui le monsieur? Ce qui est à moi si ce qui est à mobile oya bimi si ba audio wana. Nabiti nini? Nabiti nini? Alingia boma papa elombe to nini kaka pona mama loketo. Hein? Mais moko pe bozala ka batute. Ngana ozongisa bino ya koloba keno soki bolingi bo sala bolingi bo kende pa mama loketo mais allez-y na kimia nyonso ko sa vie za free toza batu ezana batu oyo basalela ka satan na batu basalela nzambe soki lelo yo bimi na groupe zo bino ngana kena nge pa mama loketo ngana kena nga soki pa Ersil Pechanga ngana kena nga soki pa Dinana ou bien pas Poutine mais eza choix na yo tu es libre ya osala choix tu es libre. Mais ma na bino siko ezo sala keno ozo sala choix oye ko dénigrer oye ko kitisa batu ozo bimisa ba secret est-ce que ozo ye ba lobi na yo nazongi si bino jini mwana elemba za wapi na ndenge ya mabete bino batona bozo lingo kende peut-être mama loketo akomi mutu moko ba sentiment mutu moko ba nini pesa batu salela batu biloko kolia ba lia kitoko. Ce qui linda ou azaki bonbon na ye. Gatsby ou azaki premier fils na ye. Balongwe. Mais vous devez être souple. Congolais. Pourquoi bolinga mutu mususu ya ko réfléchir na place na bino? Nga na pekisi bino te ke no boki pa mama loketo te. Elle a ses qualités, elle a aussi ses défauts et tout consort. Mais lorsque zo tala ke no eza musala. Kende na principe ya ke no moi je viens travailler. Naye ko travailler mais naye pona ko kitisa batu mususu te po ba garder nga awa. Yeba déjà na mutu na okeno ozo kitisa crédibilité na yo moko. Ozo kitisa carrière na yo, o tche limitation na carrière na yo. Tant que tu as koloba mama loketo, elle a ses qualités, elle a aussi ses défauts. Poutine na biso pe elle a ses qualités, elle a ses défauts parce que azabatu. Lokola nga pe mama BBC na za na ba qualité na za pe na ba défaut. Mais si comme mabe na bino ezake non, vous allez là-bas bo linga bo tombola mutu moko, bo kitisi mutu moko pour peut-être ba zwa bino tonde enini. Ou encore tongo ke kuna nde vie bongi mbala moko. Combien ba bongi? Linda kaka bimi bo aye ko zwa de iPhone 15 Pro ko bima na ya ko bima pembeni ya mama loketo. Dites-moi. Parce que to ebi na bakini wana bato osa concurrence ya ba téléphone na bino bolinga o ya ba iPhone. Si ko tanyo so avanda kina mama loketo azwa phone na iPhone te. Botaka niveau. Ya que non maman a déjà loketo akendaka déjà poto azogi bo mwana nanga bombo zwa phone ya iPhone. Elle peut aussi le faire. Parce que ti lelo pe ba film ya ligne des autres la makuna na ya Gatsby. Mais linda yeko zwa iPhone Pro Max libanda ya donc azai sous no maman loketo te et puis akeko zwa lango na Lubumbashi. Lingo kende pembeni ya mama loketo ou encore pembeni ya Poutine. Na biti ya koloba keno je suis venu juste travailler. Ba fitilité wana ya koloba keno na finga oyo ponga ba nini wana nde mabe. Sachez-le que non boko suka kaka na nzela. Bozo bebisa ba carrière na bino. Na roya. Matière msusu ekotaki na roya. Pour que le bango nyonso arrêté. Il faut na kata 3 4. Na gérer ba matière nanga. Famille bota bo soutenir biso. Bato to finga raté to na biso na ba vérité. Ngala sala kananga analyse. Na kokaraté boyoki kuna bokota ba audio ebimi e bo monité. C'est comme si bo sa ba bilo moko bondi ki songi na ba analyse. Non. Na émission. Bo yé na ba audio bande ko ba audio yango yo. Bo bandi nanu pourquoi ba audio ebima ki lokwa ke non eza nango ba biloko ba parti pris et bo lingi bo tobo kitisa batu mususu. Je sais pas. Yango bo lingo bo ma groupe Simba. Parce que mama loketo azai susu na groupe Simba te
Irsi pechanga na Poutine bazaka ka bana papa elombe uto nini. Siko tango bobimisi ba audio, suka nango eza nini? Ba artiste bo sale la mitou. Bo sale la mitou et ko sala vraiment propre makasi. Voilà bandeko na komi ko chité. Pona zo vraiment bino tamula ite. Na komi ko chité. Mais les lobos supporter nga, je vais vraiment beaucoup travailler parce que moi passer pour notre travail qui bien été, moi je dois travailler. Voilà, vu que nous passons tous les dans ma prière et belé. Voilà, c'est au moins ça. Beaucoup de temps à filmer. Film toujours dans la belle vie télévision, les autres à la 5e épisode. Mobutu Aza et pas Tonto O. Alors je vous aime bien la grande famille, aimez, partagez, on est ensemble et quoi. Bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.